Shalom, shalom. Merci Nabila Nyonstobozo dans l'émission de partout. Merci na pasteur Fezamisi à la bouche autorisée de l'éternel depuis Zurich. Nafulo Mukoya Motema. Il y a Bivens de Homo depuis Londres, puis na maman Gisèle Luke, le Motema papa Emmanuel na Boston. Et les pasteurs non, maman Mami Mbunga depuis Suisse, nous avons Lola mon père, mon prophétesse. Maman Sansi Kimangou de l'église, comment on dit na Allemagne. Bonzambe na Bonzambe. Lola ezofuta simana onto ya kolobaki nzamba boyeto kwaye lisusu wapi kande boutko la na publicité na Zénith biso nyonso tout okutana na Zénith elongo na pasteur Mike Kalamba ebonzambe ekitana loyembo pe Lola ekofuta biso elongo na Mike Kalamba na Zénith rendez-vous exact Kaka Moko. Voilà, le lot aux alina Moko ya ba serviteur de Dieu. Ok, boyebi très bien, papa Max Menga. Bien neto meilleur solo là. Concernant Mazosa na église corps du Christ. Shalom papa. Shalom de Calvin Béa, shalom na libota ba na Nzambe wazola na biso bipai na pesho merci pour l'invitation. Tika ete Nzambe asunga biso. Tout le babiloba lobate kasi otokoloba. Et Pambola libota nankolo. Merci papa Max Menga. Lecture Ninoko Sala, na église corps du Christ, na musique chrétienne. Lecture Ninoko Sala papa. Bon, Jésus coopérant à côté Katina Makamwanzambe. Jésus coopérant azali Yeso Takufelayo. Nazali virus. Azali fait étranger oh lelo baike ba kotise kati netonga na nkolo eloko zo sala pasi mingi lelo tozomona mungu ezotekama poudre ezotekama parfum ezotekama ba photo ezotekama ba prière surtout ba tapoto belé bazolela bengi mosala na Nzambe alandaki pour na bonde la pona yo tina $1,500 tina $3,000 bandiko belé baza na poto baza kolela pour na makambo wana mankiona ekoti kati netonga na nkolo ba faux miracle ekoti kati na tongo ekoti kati netonga na nkolo ezosala mawa ezosala pasi foti pe zali ya biso bandimi belé balingi kozala okola ba chrétien aberete o bazaki na momesano ya ko manyola ya ko vérifier makomi pona ko yeba soki o bazoyebisa bango ezali engebene na lobana Nzambe mais lelo nous toza ba fanatique ebele bakoti kadi netonga na nkolo bazali enseigner te ya momente lelo moi mbilinga ekoti kati netonga na nkolo et puis lokola lo musale komi moi pasi baike ba s'improviser lokola pasteur à s'improviser le col à prophète, à s'improviser le col à ce qui n'a tonani, car pour nous causer loco de la paix bandimi. Car c'est ce qui est vrai, zaliete. Basala Nzambe ya solo basé belé kati na poto, pe na Kinshasa, o bazo sala musala Nzambe na boy longo bani. En tout cas, merci beaucoup papa Max Menga. Lorsque vous avez dit solo, il y a Jésus coopérant. Bandero mingi bamona ndeko ko lekana ba émission zo dénoncer patati patata on dirait que zo combattre musala ya Nzambe pour ne avancer te que liboso te. Non tozo combattre te toza bana Nzambe toza banoyo toza na ilanga na tata to sala pe musanga za pasteur te mais nazali assistant social. Nazo kamba orphelinat partage ton pas avec celui qui a faim. Et ça peut musala. Le bato quand ça été koza musala Nzambe faut en église. Koza musala Nzambe faut en église mona barumbu
oza église mo na Bibwa, oza église mo na Gombe. Mais oyo ozosala lelo. Tu es un évangéliste. Oza ko évangéliser par le mot. Église non de yango. Oyi nombre bato balandaka yo. Obi nombre bato bazo bikisama na bémission na yo. Mais tu es un serviteur de Dieu. Je le suis également. Mais ils ont ça la mabé depuis un temps. Biso to bana ko lobate. Mais depuis tant moment to moni bozoba de wa limbisanga et komi ebele. Ma fausse pratique et kotikati netonga na nkolo neti loko na lobia ko sambela pona moto. Est-ce que je senga on fixe un montant? Un de quoi un sengo fixe un montant. Maman bengi na Canada. Abi mwana nga zobela nani ka musongolo pakala yo moko exiger ye donc el mangengenge dans une équipe à 12 personnes tinelanga $3000 donc ne luzizi là dans une équipe à 6 personnes tinelanga $1500. Mais c'est ça la manipulation, c'est ça l'escroquerie, c'est ça l'exploitation. Dans on a benga Jésus coopéra yango wana mais tozate pona papa basala nzambe bele bana mboko wa pambola biso ozuba papa loko ba sita lumba ozuba papa loko ba Alpha Lushima kuna na njili ba passer loko la ba Gaston Lundu azana Kasavubu ba papa loko la ba Sembe bazali ebeleza na poto za na Kinshasa to pambola nzambe pona musala kitoko bazosala bazele belé mais ba jeune belé ba une évangile lelo ba une évangile à libumu ya koluka jipe ya koluka boyebe et pona bango maintenant touche même na Rome na ni dernièrement de ko Joël Francis vidéo la tinenga lobi azoloba ceux qui fétiche na magie on vérifie en quoi et là il a fétiche na magie, il a dit quelque chose comme ça. On a dit waouh, on se mona les moments que on a une église mais yokani na mutu ayeli bino batumo boye mutabela na ete mutazana ekokate mutazana aveugle te mais ba yena une église moyennant quelque chose a ko ça la faux témoignage et ngana biki ngana moni mais ba pesa ke anamo ba pesa ke mbongo ay ko ça la faux témoignage. Est-ce que essayer to kanga minoko, est-ce que c'est na biso to kanga minoko tant makamba bongo zo sala ya ko be miso to c'est une façon à ko sonner trompette ya ko sa bana nzambe to sani mais ba ko vérifier l'écriture na bi moko na entre bumbu to selembao azote ka ba poudre azote ka ba parfum azote ka ba nini poudre parfum ya succès ya soki ani ya ko bota ya rozambongo aza na église wala so na bumba so na bumbu yebisa ngai komo to kanga munoko tanto yebike bakomi ko tekela biso ba poudre ba tekela bandimi ba parfum na église et puis il y a moderne de Calvin. On ne peut pas se taire. Surtout quand on a comme un zamba au sepelate. Mais monsieur Zaka tobe tangunga. Keba. Moi l'ensemble fongo la mise. Moi l'ensemble tanga makomi. C'est tout ce que nous faisons. Tozate pour nous décourager batu, pour nous combattre Moussa Nzambe. Non, on ne peut pas combattre l'élève. Pour moto benga bango ezali Nzambe. Même si to sambi sabangote. Mais tout le monde que non. Ils ont ma fausse pratique. Ils ont ma terre lukuta et côtier belé, banganga, bambikoudi, bamandona. Nous va s'improviser ba prophète. Va s'improviser ba prophète. Ba meme biso bi sala. Comment moi ça mutio kato ba pour la sama peka. Comment moi ça mutio rotongolae. Comment moi ça monte aux bambé. Il y a des choses parfois immoralité côté katana ne tonga na kolo et on sait la passe mingi à tout le mur le baté momo la ana le bata mususu poani poto sungata 2 personnes to sungata 3 personnes ba 300 nini babiki samandi Calvin. Ce n'est pas que tozali contre, c'est pas que ton nom basala nzambe belé na poto na Kinshasa musala kitoko zo salema mais nazo bisayo Bouzoba et côté pétrole le long de Calvin. Non, public que le mot qui pasteur mon baléné qui est bimbi.
Voilà. Et salemi par exemple, taneti loko salemi na moko ba province na biso bande konangai. Pasteur akeko yokana na libota songolo pakala. Alobino na bonde la pona mwana bino non, naza mwana bino na pesa soki drogue bebangani na pesa soki drogue mais à la dose à mouke à remela tokotia ye et puis et ça lokola hein à koufi ngana ko bonde la pona puis na koya na bonde la pona ye tanga ko lamuka to beti maboko bato bamona ke ngana zala nzambe ya solo butala bande konanga makambo zo salema. Malheureusement ndenge Bible lobi ete nos voix ne sont pas celles de Dieu, nos pensées ne sont pas celles de Dieu. Et pasteur wana yepe couple wana bazali ki pembeni bazu soki drogue soki nini batela ki pe mwana bateli mwana malheureusement esimbité mwana wana ndeko Alvina kufi et pourtant pasteur tango yaki na couple na bisi bango c'est ça tobenga mankiona ayisi banga lobi na tela mwana bino soki drogue soki nini et pesaka lokola kufi na okufa nete poza dose à mouke ngana oya ko bombela pona ye mwana wana ko lamuka comme ça sangwe kende sangwe panzana ete ngana za mosala nzamba nguya nzamba saila kangai. Malheureusement de Calvin makanisi na biso to mabanzo na biso eza nzambe te mwana wana kufa etango mwana kufi papa na mama bakomi kolela pasteur abundi au nom de Jésus telema zonga na bomoi au nom de Jésus zonga na bomoi mwana zonga na bomoi te mwana kufa to mwana kufi mama akomi kolela suka sali mama ke funda mama mwana kufi pona nini mwana kufi tala pasteur ayebisaki ngai ete akotiela ye kaka 12 mois moke soki ya drogue soki ya nini mwana kokufa te mais siko mwana nga akufi. Vous voyez des choses comme ça bazokanisa ete basalisaka nzambe or basalisaka nzambe te mwa mabe ezali trop oyo yango toyebisa bandimi ete mais bakende na justice bakangi pasteur kaka ye moko te bakangi na mama wana na mobali ne basani bamemi bango na justice. Vous voyez donc basali ke lo ke mwana kosekwa basa mankiona c'est ça otobenga mankiona fabrication de mwana la ponia ou la mo voilà mwana la ponia ou la mo et puis ba prophète belé na Kinshasa oyo ba spécialiste à mankiona ba faux miracle et belé ba kufi nzamba benge belé ba mort précoce to banaka ko yebisa bango batomeka bango bakombataka biso bango baza leloko nini bango mais tozoloba mpona kofingisa mosala na nzambe te mais ezaka mpo toyebisa bato tosala keba tokomi na ntango na suka bambikudi banganga bamandona bato bazebola basali bakotinelanga na nkolo bamibengi baprofete. Église nyonso lelo eza esika kotia likolo te église nyonso lelo eza esika kotia likolo te mosali nyonso to lelo atia yo loboko te bamosusu balati babaga lokuta bamosusu baza na biloko bazotia na monoko osoka lobi boye pan bino tu bakitalata na nkolo lelo baza bakitalata na nkolo toyeba na Kinshasa kitalata na nkolo Poyaye, l'isakole ratakate. Bazali. Aujourd'hui, il y a des gens qui font payer des consultations. Beaucoup d'anaïe, ma consultation et ma consultation même express. Comment n'a-t-on en Zambé? Consultation express aux ala. Il y a Jésus coopérant. Coopérant, continue l'église. Nous, on ne s'attaque pas aux hommes de Dieu. Nous avons de l'estime, de la considération aux hommes de Dieu. Message de M. Zali envers disciples, Jean et Jésus coopérant. Jésus coopérant continue l'église. Bazalier belé. Makamanzambe comme le la business. Et comme il coupe na ba yozomona ba conseil VIP ezali ba disciples Jésus coopérant bilo futi 20 000 30 000 ba okuna $100 ba okuna $80. Mais je misala Jésus coopérant yango se mona polele na misu na Nzambe.
Merci beaucoup, Papa Max. Mais on a un souci avec les gens comme les millionnaires, les riches. Et puis, au moins, on a bâton, on a pété. Et on a villa. Bamitu, et puis au moins pasteur, normalement pasteur moi ça dit pas 80 000 $. Mais église c'est une installation hygiénique était. Église c'est na WCT. Église c'est na WCT mais pasteur ça dit pas 80 000 $. Aujourd'hui nous avons des millionnaires rebelles ne tonga na nkolo. Mais tala ni école maternelle ni à centre de santé et l'autre mon côté mbongo na bango ezali ya ça dit que y a quoi apparaître quoi. Bamona ye le laza na mutuka oyo le baza na mutuka oyo le baza kuna mbongo na bango c'est bamona ki azali grand pasteur même si moi je n'accepte pas qu'il y a des grands pasteurs comme de petits pasteurs bamoni azali grand bamona azali c'est ça problème il y a même l'église même l'église comme ya kofinga a frère wana zanani ben monsieur belé tout ça na haute na moi ba commentaire aya oluka musala ato pese musala non pas commentaire ato pese musala église même le komi ko finga frère wana kangama elamba moko frère wana la tarabiante azana nini na église azana nini ya comme ça tobaka partage ton pain avec celui qui a faim je te comprendre que nzamba pambolinga pour que je sois une bénédiction pour bande comme susu ko finga ne rosalata. Si on met serre wana ba plante wato mesh wana a répétera ya on est sikana finga na koya na PC si on met frère wana la tarabiante wana koya na kabila si on met se ndeko songolo pakaza musalate et que ngana na possibilité à pesa musala na pesa mais aujourd'hui ya ba kara na niveau d'église na biso ba kara na mukili biso to bika ko tia bakal. Est-ce que vous avez comment ma casse informatique? Est-ce que vous avez corrigé? Même si vous avez ma casse informatique, il n'a pas ce moussala. Et comme écarté, comme ça moussalate. Même si maman a mado. Même si vous avez anglais bien na moussala biso, bana besoin anglophone. Et andumba ko sakanate et ozo na kolinga mobile na haute. C'est ça évangile les en Congo. Évangile à Congo, il y a découragement, il y a faux témoignage, des déclarations le couta, il y a autre chose là. Puis dans cima, beaucoup de koseka muninga, beaucoup de koseka. Il y a un bateau oyo, bazan na maîtrise té. Na cima ko tiolama, na cima ko sekama. Il y a un bakoti bikota, il y a un bakobi simba. Mais kolozwa cima to le ba jeune belé na Kinshasa. Ba jeune belé, ba na mibale belé ba baby. Mobali azobima na moningane mobali mwasi azobima na moningane mwasi eza biloko toyebaki te pona nini amoni etazeli nde bango balobaka ya nzambe umelaka tika na lekalanga nzela mokuse mais biso tolobaka ikoke lokendo ate ezoumela mokili seka mokili loba mokili tuka biso ozaka lokola babakuku toujours fidèle na poste tozozela onzanda kana kosala mpona alvin Souka sali, ça va s'accomplir. Dans une émission, le Nzambe moko. Zala patient. Jeune moko, zala patient. Obiso wana kimongo iko lokendo. Tambola maleme. Vie pressée. La précipitation lelo. Mutabani ministère lelo. Aina comme le kola papa Nkelani. Aina comme lokola Alpha Lushima abandi kaka lelo aina za lokola kulutu nanga Alpha Lushima abandi lelo aina za lokola Rolandalo abandi aza lokola Papa Sembe abandi lelo aza lokola Mutusungu mais tuna batuana les quelques noms na tangi ba yebisa yo ba passe bango ba mona nalanda prédicateur mona ba kombo na tangi na botanga kombo na ye aote en église ya Pasteur Grâce Sumbela na lemba na bakombo na tangi albelo kwane esima mutema nanga na bakombo na oti kotanga moko mwasi na ye jour wana amona ki makilani ya sanza sikoyo pasteur mona tangi na bakombo awa mosebisi mbaye na to mona sanza nanga mais na besoin bandi hygiénique mobala yake incapable na tawana ya sombele bandi hygiénique. Et mobala simi muto akomi kolela mais moi si ayebisi
abi oh pasteur X tika kolila. En toi il y a des talents, en toi il y a des potentialités, c'est juste un problème de temps. Moi aussi à pasteur wana le pauvre mbongo ressemble à bande hygiénique ezalaki te azwi bitendi akati atie na système bongo lelo pasteur wana ana cour ya roi na bombi kombo na ye ateyaka une fois l'église à passer grâce Sumbela ngala ke non ça la reportage lelo aza na cour du roi. Est-ce que on s'appelle lelo oyo usine ba bande hygiénique mais na ngonga wana kala azaki incapable ensemble la moitié des bandes hygiéniques. C'est pour dire que pe na vie ko minimiser moninga te ata lelo yozi ata lelo yo mati komona moninga na pamba te parfois zo la tour na ye azo la tour na ye mais biso ba otono ke ne mboka na ndoke ne mingi à l'époque no ke ne ingende à l'époque et une Équateur mboka ya mama na biso tant ozi masuwa awa to kende bamsu tozi bato msu na lukolela bamsu tozi bango boye bamsu pe bakiti na mbandaka mususu akiti na ye na bepumba mususu akiti na ye boye o comprendre donc vie eza bongo ntango ozozwi kosekana na pete komona ye pamba te nzoka ye aza na arrêt de bus azozela bus ya kozwa ye koseka ye te ye mpe oyo nano ozwi to ngengi te save naye kofinga yo bayi kotiola yo mokili ekoloba nyonso zala calme kopanike te kosala mpe makambo te mpona osepesa bato vivre sale bamoyen na yo naolela mpona bajeune ebele bajeune ebele lelo bakopesa $500 akoluka eloko ya $400 omona jeune fille téléphone à $1500 $1500 ou arosala un peu business arobanda business na yango donc voilà un peu eloko ozosala kelelo esala mawa société na biso ndenge ezokende malheureusement na Congo bato mingi bazokamba biso baza bato balingi biso te ba ministre mingi bazotia on ne sait pas mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Au ministre de la jeunesse, sans projet, sans vision pour la jeunesse, ministre des Affaires sociales, sans projet, aucune vision pour la population et au Salamao. Merci beaucoup, Papa Max Mbenga. Je crois bien que le message est écrit. Tout ce qu'on a sujet concernant la sortie médiatique. Il y a moi si ex, moi si il y a frère Marc Kalambaye. Peniel, réaction de vos amis. Mais maman Peniel, donc zala, donc est dans un tout droit obi. D'habiter ni les ozoye. Azali moi si, azali moi na pasteur, azali maman pasteur, azali moi si on déconne sur Mike Kalambaye à Balaki. Et puis dans zela libala na bango baboti bana. Même si lelo diable makanisi mabe na ye awi ko kabola bango mais makanisi ete au kombo ya bana o nzamba pese na Mike Kalambaye elle doit se taire, elle doit se taire, elle doit rester calme. À un moment na bingala na penza ya biloko belé na ba réseaux sociaux te hein? Mais comme par hasard à un moment na monaki koleka kosenga pardon et pas ya mobali na ye Mike Kalambaye na pambola ki nzambe po na yango na bi voilà emso ba côté na processus ya réconciliation mais nous que salinga passe pour biso sa banaliser wa ni po na gauche ni po na droite malamu to beza mabe to beza mabe. Mais tant mon pasteur Mike Kalambaye annoncé concert na ye ya Zénith na concerné à mois de juillet juste voilà constant na salle tant pasteur Mike Kalambaye annoncé concerné à Zénith na concert na ye ya Stade Martyrs na mois de juillet maman Peniel a réapparaître a commis koloba bosoto
akomi koloba bamakambo yo nomona ngo nonsense. Je me demande, est-ce que ça na bateau bazotindika ye pona ba disqualifier mobali na ye pona événement monene au mobile dans préparé et échoué. Mobile dans ali mosala na nzambe aliaka la musique. Tobi pasteur Mike Kala, aujourd'hui on l'appelle pasteur. Pour moi il a toujours été pasteur. Pambate azai ko évangéliser dans nzana, c'est un évangéliste. Dans nzela banzembo na ye ebele na batu bakaba bomo na bango pa na nkolo. Je me rappelle toujours la première sortie, le premier album na Jésus mon tour. Tous les instruments on nzamba salelaki. Pour nous accompagner de Mike Kalambai. Point de presse à liboso ya pasteur Mike Kalambai. Ngam na organisant. Puis na ko benga ndeko na ngapo. Biso to kotra ba chaîne nyoso ayoko beta na Cinépolis. À l'époque, Cinépolis et Sanzaki. Et si on tient le colisala quitté. Donc on a pasteur Mike Kalambai na banzembo na ba te belé ba bongo mitema. Na ba production on a pas ali ko bongisa. Ce cas où tu as $100, bana penyal pe barolia. Minerva la bana penyal pe rozalawana. Est-ce que notre sœur ne peut-elle pas rester calme, se taire? Elle gagne quoi? Azo gagner nini tant azo le kaba média. Koloba nyonso to aza koloba wana. Koloba azo gagner nini? Nous tournons, maman Péniel, si peut-être qu'elle est en train de me suivre. Azo gagné ni étant dans les cas médias. Tongo me dit pourquoi qu'on sait la vidéo, qu'on le bat au azo le bawana. C'est l'immaturité. C'est l'immaturité et puis c'est pas élégant. C'est pas si gentil de sa part. Alors quand un jour, nous connaissons Mike Kalambai, on s'en tape la boule moko Mike Kasalai. Aujourd'hui, si on l'appelle maman, à cause de Mike Kalambai. Aujourd'hui, si on peut l'appeler maman Péniel, c'est à cause de Mike Kalambai. Mais nous, surtout, on va la régler dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, nous serons à la régler dans les réseaux sociaux. Et à un moment dans la vie, il faut savoir se taire, garder calme. Ou bien, c'est pour notre bien-aimé, le pasteur Emenkano. Le pasteur Menkano a eu aussi des problèmes comme ça. Ali Misanga n'a pas un combo, mais c'est juste le cas pour nous. Et sur le botawa en colo. 11 ans. Et s'est séparé de celle qui a été, n'est-ce pas, son épouse. 11 ans, je crois. Et s'est séparé de celle qui était son épouse. Et Tolandi dans les réseaux sociaux. Ma déclaration, n'est-ce pas? Il y a celle qui a été son épouse. Mais en aucun jour, on a vu le frère Emenkano qu'on les capone à répliquer. Batwa Sena même après sa version naïe. Mavani Kimia. Tout bon de la peau naïe. Tout sungaï. Alors il peut rouler cas. Alors bah français bien. Le frère Emenkano c'est un musicien que j'aime beaucoup. Il est intelligent. Mais le frère Emenkano très pour les médias pour nous battre. Avant de Kimia. Pensez-vous qu'il y a une loco en lobaté? Pensez-vous qu'il y a une loco en lobaté? Ou il est comme le coup de Gémoko à ping-pong? Et puis notre soeur Péniel, Azamouana Nanzambe, Azali Mouana Nanzambe, Baboti Bana. Ce qui est via Oyazalaki mobile naï, toi pas un mobile naï, vie ne commis détruite, il y a gagné. Il fallait que mobile n'a en public. Biloko azo salana, azo pesa adversaire. Il y a pasteur Mike Kalambai des éléments pour ne pas détruire. Et pourquoi seulement avoir attendu ce moment? Car un moment oyo. Dans mon sport, au l'excès d'émission la fois passée, dans comment pasteur Mike Kalambai, azo pour la catastrophe, je crois de martyrs, comment ils ont préparé concert. Ils ont événement au senga. Aza moral naïza na kimia. À la poser moralement, physiquement, spirituellement pour que l'engue la événement. Mais quand il y a tout cas, quand loba
Donc, voilà un peu mon point de vue. Nakanisi bato baza nzinga nzinga na ye. Basunga ye. Atiki ezaleli wana eza malamu te. Ah. Est-ce qu'il y a des gens qui sont derrière Peignel na ba sortie médiatique nyonso ça? Wana ebité mais na ebité ceux qui batoza na sima na ye. Mais tout ça ba réflexion. L'émission yo nanga l'émission ba réflexion ba analyse. Pourquoi quand cause la moment oyo ndeko Mai Kalambai aza stade des martyrs aza pena Zénith de Paris. N'est-ce pas? C'est ça non événement. Pourquoi seulement avoir attendu ce moment-ci, ce moment précis au mobile aza na double événement yo réapparaître? Non. Là c'est que le boko eleisa yo bakata ngote. Quel que soit ma belle rose là. Pasteur Mike Azamot, on appelle les erreurs, on appelle la faiblesse, on appelle l'insuffisance de l'école à moto. Mazali tata abanaï. Azali tata abanaï. Dans ma vidéo, moko bona maman soki Brinel, na poto. Tant que ça corps ya Jani. Abimi la Brina. Abimi ko lela. Bato saini. Il y a beaucoup de leçons à tirer. Tout ça, la bolam. Tout qui est dans la déclaration de Bisso. Tout qui est dans les réseaux sociaux. Un moment, c'est que l'eng. Mais ça me à double tranchant. Tout ça, c'est vrai, les gens peuvent. On le dit bien. Qui te cause. Niatae. Poitae. Salaboye, on comme m'appelle à mon pépé, voilà, et après. Et après, Moutou Bosangi c'est les autres. Devant lui, un moment, aujourd'hui on l'appelle maman à cause naïe. À cause à Moutouana, à cause appelle ma benaïe. À cause appelle ma béné à cause sakanate. Mais, on comme ça, Moutakala naïe boyeta. Moutakala naïe boyete. Mais s'il y a des choses à réclamer, abi quand même famille à pasteur Mai Kalamba ayebi pe bateau baza nzinga mai et même azali a ils ont un bateau que non on va appeler les cam max so bengal vin à 2 heures al vin so si max ayok tous les bateau muso bonzamba tana vike ce kaka ata na matinde ngendine so mutana bengi nga weka téléphone a beaucoup la kansembe wana mbala mona kiti na se na lobe susute eza bato to banga na vie eza bato to yoka na vie ye pa yebi ki na tavana na pasteur Mike abi bato pasteur Mike atosaka bato pasteur Mike malgré célébrité na ye malgré ki Mike Kalambai na ye azana bato pe abangaka ayi ko le kalanzela na bango metala asali bo bato ba ko benga pasteur Mike faut les caméras réseaux sociaux. Voilà. Merci beaucoup, Papa Max Menga. C'est la fin de notre émission. Maloba no yasuka concernant ba mamnyo soyo. Daniel na Mike Kalambai ba mo azo le na c'est pas na silence à pasteur Mike. Azala a répliqué avant de kimia lobate. Maman Peniel vous allez moi so to balaki, vous allez moi so pasteur Mike Kabalaki. Na bolingo na nkolo na sengi yo ope maman amuke o éviter ko les questions na ba réseaux sociaux ou vanda pasteur Mai Kalambai azali tata bana yo oza mteli bosa ko memiai ya ko respecter surtout que boza bana na kati ba vidéo o bana ba okola ba olanda pe yango da beza ko honorer ote eza pe ko honorer ba boti na ote eza pe ko honorer nzinga na ote pour ma problème aux alakaka mais il faut résoudre autrement que spectacle vous a offrir biso et peut ça malamuté pour tous abana nzambe tabana nzambe moi nzambe iko koya lelo mais l'autre iko se relever relèvement de ces pesa nzambe na koya lelo parce ce que j'ai dit na télémi peu importe ce que les gens peuvent dire mais nzambe abeta maboko. Maman Peniel, s'il te plaît, stoppez Ango.
Surtout que quand on a un moment où il est peu, ça a raison. Non, on a parfois des commentaires à Missoussou. Batouazoloba. Non, mon ango. Ils ont mal à monter. Attends, la combo ya bana bobotana ndeko na biso mai kalamba. Please maman. Vanda kimia. Besoin kimia. Il faut donner du temps au temps. Dieu seul sait. Merci beaucoup Papa Max Menga. Merci d'être venu. Banana on a offert une bazande avant aussi ça. Notre Zabia toko ba musala ya évangélisation auprès des enfants en situation difficile. Dans un orphelinat partage ton père avec celui qui a faim. Et samedi autre, clôturer moi de la femme. Dans l'orphelinat partage ton père avec celui qui a faim. Tous les événements mounene na ba na biso ya orphelinat. Bien que tolinga kombo anate mais tout le baron pour la mukilinde mais sana bongo. Clôture à moi de la femme, c'est samedi à partir de 12h. Thème la biso ezali to sapolo bios à la bien. To sapolo bios à la bien ezali thème auto développer na bana. Pour pesa bango batolier te biso toza ba boti o nzambe apesi bango. Bato sa malako na biso, bato sa ba conseil na biso pour lobby ba rozala bien. Ba vanda kana ba orphelinat pe lelo ba koma bato. Orphelinat ka moi passage. Mais ba rozala ka mbulo na cadre d'orphelinat. Nabi ndeko na Kinshasa na âge à 9 ans azala côté kanguba na Goma. Lelo comme multimillionnaire. Nabi ndeko moko azala ka pe chiege, azala na balabala. Mais ano abimi député national, abimi pe député provincial. Rien n'est impossible à notre Dieu. Donc orphelinat partage ton père aux alliés wana numéro na biso angwana. Sunzamba sungio. Bosunga musa tozo sala. Bosunga musa bandeko belé pe bazo sala. C'est vrai, bandeko poto belé bazo lela. Ba méchant bazana musa tozo sala. Ba escroc bazana musa tozo sala. Bato pe bazo sala musala ngona boelongo bani bazali pe. To le makosala bola moté puisque vous avez été déçu quelque part. Les orphelinats oyo bazo sala musalo par passion et bazali pe belé. Donc voilà un peu na roloba. Et puis on a profité après travail social et dans ce côté dans étudiant en théologie. La que ça théologie était pour nous à la pasteur mais ça va pour nous compléter musa na zo sala. On musa biso to sala ya accompagnement ya à l'accompagnement des enfants en situation difficile et sengelo za la peine la connaissance profonde de la Bible. Pour ça la musala na bien. Bano to zana bango ba fait dans la biso. Européen bango fufu otangisa bango mais ceux qui dose pe ki bonzambe ezate si dose pe ya connaissance balanzambe ezate musana pe za malamu te. C'est comme ça que dans une inscription nanga nas étudiants pour le moment en théologie quelque part tu as besoin peu à prière na bino bobonde la pona biso nzamba pe sabso makasi to tanga reza pona ko sunga musana nzambe ekende liboso. Tant que nous sommes dans le micro, nous sommes mais tout le fondement biblique. Merci de quoi le ok, papa, quel numéro là? Plus 243 89 367 plus 243 89 377 plus 243 89 64 80 627. Merci. Merci beaucoup. Mon vieux Papa Max Menga d'être venu. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana onto ya kolobaki nzamba boto paye les soirs puis botika toujours connecté, vous s'abonner massivement à la chaîne de la Voix Céleste, vous partager cette vidéo et que ça la biso bien makasi. Merci na baignon tout basque na biso. Merci na pasteur Feza Missi à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich. Na philo moko ya motema Bivens de Homo depuis Londres. Na maman Gisèle Luke le motema papa Emmanuel na Boston. Na maman Mami Mbunga depuis la Suisse. Na maman na biso prophétesse Sansi Kimbangu de l'église comment on dit depuis Allemagne. Bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana to ya kolobaki nzamba boy to kwa ce soir bye.